L'histoire du jour na Dikina TV, la championne. Na yibaka mbongo ya malien moko to bande ko bimane tango nazalaka na Angola. Mbongo wana ya onde sala peke na futa mabiye na koma na poto. Mais le kamba okama ti lelo la championne. Na yambole pa ba pasteur, mais ezala kaka ya moko so bina fongo la saki na ngana kidiba na komona mbongo a kwanza na mboka poto na kati ya saki. Bato msiba omona ngote mengana omona ngo mo ko limwa mo ko bima na yebite na sala nini na yeba rapete ndenge na koluka malien wana na mona kalolenge nini te pona ndaka nde ko fande si abima kita na bande ko lukisa ye na yebite bosonga nga bopesa nga conseil l'histoire du jour olanda Dikina TV mokili makamba. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit. Dikina donné quand on était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, n'ababonnez nous à Dikina TV partout dans le monde ici qu'à Bozali. Et sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Et je dis bienvenue, n'aba nouveau abonné. Mon vieux Benzula. Moutogata, no 4x4 double pression. Ya Suède, ya yo yango wana. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde, ti boyo kali solo. Ndeke moi ça pesi li solo le bila championne. Tant mano fan na Angola na bimaka na malien moko boye, azala ka gérant. Ya magasin. Malien wana ande ko collaborer na bakingila, baza ba changer ba benga bon bakingila na portugais ou bien na dialecte je sais pas. Ande ko collaborer na ba changer. Donc a kozwa mbongo apesi ba changer, allez ba pesi donc moi ba mileke mike ala kozongi sango ba kosala ba acheter magasin kaka ndengo wana. Donc ndeko moi ça pesi li solo akoma ko sala nini kozwa makanisia mabe ya koyiba malien oya kopena ye mbongo. Malien wana avec ko futele ndako vraiment taki à l'aise. Nde ekomaki mukulu moko ndeko mobali malien ayaka penela mbongo ebele na ndako. Ayaka na mbongo mbele na ndako ake musala na pokwa na one fallait ba changer ba ya basala nini basala ka nde basalaka muto muta retrouver azu par na ye ale gérant azon si mbongo na magasin ba commander biloko nde zalaka kaka bandeko ndeko na biso ya mwasi ayiba mbongo mbongo nyonso oyo mobali oyo ya malien ayaki na mona ndako mbongo ya magasin yepe na ndenge na lingaka na ndenge za kaka mayele kaka na pesi bato ba changeaka tamba ko lekisa mwa mileki nga pe na zui na salini na zongi satan que gérant yende mutasala ka nyonso donc azalaki na contrôle ya magasin ndeko mwasa yiba mbongo ya malien. Tanga yibi mbonga malien, tous le bapé que malien wana zalaki nani oyo musulman ndende commence à pesi les sola bila champion. Tanga yibi mbonga malien pour les sola pote comme déjà ko beta ba camarade na ngami balé basali nini ba pesa ki bagangi bato basala ka makamba poto mbongo basali nini base retrouvaki na poto. De bande ko senga somme moko ba ma part somme wana fallait la sala payer na mbongo na maboko. Donc vraiment na yiba ki mbongo nyonso. Na yibaki mbongo nyonso. Mbongo nyonso ndeko na biso ayibaki ya mwasi à l'époque bande ko sala presque ba 800,000 kwanza. À l'époque 800 mais 800,000 kwanza. Oyo ndeko na biso ayaki na monanda. 800,000 kwanza. Abila champion ezaki mbongo ebele. Mbongo ebele. Isolezo beta meza ba 4 ans presque 5 ans passé. Tango angole komi kubeba ndeli kaniswa ne yela kingai na yibi mbongo ngamoko pe na monaki na nga 800,000 kwanza ngote me na masolo kande bato na ngai bakomya ko bakete mobala dokisi yo alobi nini ke mbongo yo yibaki zalaki 800,000 kwanza me na pesa ki bagangi na batamaki na mboka Rwanda na batamaki na ndesi ko bimate donc nazozela ka makambo ekoka na sala ni na kende nazalaki déjà na passeport na ngai
pour makanisi comment ko yandenge ni na osani na ko voyager la championnat visé ko bima pour mbongo pende ça la qui est belé donc na tiaki pena bon manger visé ko bima na je pour nini visa na kei na se retrouver na mboka Portugal donc on a commis na mboka Portugal boyebi des manches à poto ka ndenge zalaka donc komaka tanga ko leka presque ba 2 ans non pe na zumi kanate la championne na ko kutana mobali mususu ya biso congolais donc ezale mususu ko tie mbongo na kati ya saki eloko ane komela ngai tango le mso lingi obimisa po futa ni na magasin omona o retrouver bo mbongo kwanza na kati ya saki na koganga na bwaki saki na kubanga mkwali musesalaki nini o ten dinyo ki quoi le ten dinyo ki ba kotala bo non ten dinyo dona quoi le problème non ten dinyo akoya su kotala boye mbongo ezate et bande ko sala bongo souvent la championne comme ko lekelanga na oyeba so luka o sala te na so yeba so se luka o sala te na bandi ko fonga mutema na yebisi mama abotanga bi mama ngende na kendeki na ngolande na komi na pota bona yibaki mbonga mali mama simbi mutu atenga na contact na ba pasteur et tout bandi ko bondela pona ngai la championne mario bazo bondela pona ngai moko omona surtout za la kale so lingo foto bento so luka mbongo omona be mbonga kwanze ndini na Portugal toliaka kwanza te la championne omona mbongo kwanza ndini okobango bwaki le msusu savi bento olingo tala malamu tala nano ese yozo mona mbongo na saki mutu msusu amona mbongo te menga mona omona le mo eko sani ne limwe ekomaki tellement kobangisa nga mona ke koluka basala nzambe tona koluka basala nzambe la championne na tubeli pena na bikete na sala mabe na yiba mbonga mutu wana yango nde memanga na poto la championne babondeli pona ngai mais tinde na lukio bona betelo lisolo mbongo wana bimaka mbongo ane bimaka na komi deja na bana mibale na komi kobanga na kufa na tika bana na ngai na luka malie wana na banda ta kofuta ndamu la championne amona na te na magasin sika kenda ekoteka balobi kete ba sika banda ekoteka babike non basalaka ye soki bakondanaka ye bapesaka ye prison akotaka prison donc akotaka prison baye bakate soki abimaka ou bien te barifulaka mbala moko la championne na yebi ata isika na bango mboka na ye Mali mais adresse à Mali na nango te azalaki pa ngolais te ni congolais nazo mona ndenga ko banda ko lukela ete la championne bato ya mukio baye baki balobi ke te tango nini wana salemaki basala nini bakangaki ye akotaki prison mais après wana abunga peka lokola mungwa amona na kate la championne na tatoli na confesser babondeli pona ngai mais jusqu'aujourd'hui na continue aka komona mbongo wana tozoli ba presque 5 ans yangoyo na yebite na sala nini yango na bengi pona sala nini bosunga ngai na sala nini obi moko pende kila ngai la championne yebaka ne nyoso te mutu pa yebi nyoso azate bon bambongo nyonso pe za bambongo pe ya mabe bambongo nso za bambongo ya normalité Bible lobi si tu confesses tes péchés ton Dieu est juste et fidèle pour te pardonner donc voilà mais lisuma ngo ya yo ke ko confesser ngo esika ya bato yo yibite yango wana dozo mona ki ya ça ne va pas parce que jusque lelo mbongo bimaka de temps en temps mona mbongo il faut luka mwana mobali wana comme il faut okita pende se s'agit na nini ona na Luanda okiti na Luanda lokwa yo yeba ke sika bande ko teka bakozanga ta trace po esali 10 ans te iza eleki 50 te bakozanga trace te sika yo bande ko tambola baninga na bango bato bamboka na bango bakozanga te soki pa kufo ko yeba soki azana bomo soki vomoza na volonté ko luka il faut luka yango wana moko sala mabe et ça la bien mes conséquences na monde de kaka yo papa ozotala ngai o tromper moi si na yo o kosenga bolimbi c'est pas ya nzambe nzamba yoki mais oza pe na problème à moi si il faut avoir le courage d'avouer devant ta femme qui était maman limbi sanga po na liaki mwamba na voisine ndenge moko pe na yo moi si otala nga o sala mabe mobali na ko yeba te yango Bible lobi na mikolo asuka oh Seigneur moi j'ai shinda babé pour toi moi j'ai parlé à langue à cause de ton nom nzamba koloba na yebiote na ba masumo ba piège o sali mabe o ki o sololi na pasteur o sali nini o bondeli ba bondele silite moto yo sali mabe as-tu le courage ya koya ko senga kete mama limbi sangai papa limbi sangai na kosa kiyo
Ozana courage ya kosala yango. Yango ndeko na ngai. Litomba nini ozwa nyonso ya mokili. Obungisa molimo na yo. Litomba nini? Litomba nini? Ndeko na biso ya mwasa lobi a part bambongo kobima. Amonaka ba perte moko na compte na ye même na nini inexplicable. Akotelema na wenzi asombi ba fruits par exemple ba biki te faut écouter 10 €. Après c'est 20 € pour bazongi cela yi sous 10 €. Babaki non madame, tu nous as pas donné d'argent, il faut payer ça biso mbongo na yo. Oh, mais ngala pesi mbongo aussi quoi bila champion. Makambone sali ngata 100 fois tina nini mindele. Tina ba magasin mindele la championne sina lekisaki carte babiki non pas encore. Okoluka pe resi wana resi ezate mais nga moko na limoni na lekisi carte na beti na code. Abi ba perte koma ko salela nga ya ndengo wana yango na oluka mwana mobali oya malien. Na kokima wana bila champion na zata na photo na ke so zo nakata na photo na ngene na chawa ko kawo mutayebi basala nini pa ya okutana nayo na kokima wana amemata ni photo nini na biloko ne moko ya nzoto atika amemaka ndambo akokaye komema mbongo ndependeza ki nini oyo nécessaire na yebite pa mama na ngai kanga na kuluba ke lokaye pena ndenge moko ya série kita na ngola kita na Luanda. Luke sika kwande kotambola bato amboka na bango bakozanga koyeba sango na yete solo na mwana mobali na soko kutani na yeke obanda ta kofuta ndamu parce que ndozo lo ba perte ya mbongo ba perte ya makambo belebele kino lelo babondela pona momona aka mbongo wana ilinko la kisake mabe kota mabe pendeza. Vraiment, la ligne bino à trop, c'était la vôtre, la championne, la femme a plus de casquette. To commune à temps, va communiquer, zali que tous ba papa baza konuka. Basi, ba papa mi balé de 50 à 54 ans, bazo luka basi. Tonton moko jenga, tonton moko ya 37 ans, zo luka mwasi, et puis tous tonton moko ya 43 ans, ya permetta ki ngana lobake, aza. Na France, asala musala ne ya bien za routier donc côté na kutu kubanga te aza koluka mwasi de 25 ans à 35 ans o bakosala nini bakosala bolingo na bango o ya 37 ans oluka mwasi de 25 ans à 35 ans o bakosala pe bolingo o ya 50 ans oluka mwasi de 35 ans tina 50 ans ye a jugé te que o ba pese mwasi 18 ans te o ya 54 ans azoluka mwasi de 35 ans tina 45 ans. Soué na eza juste que akolinga kobota mwana moko bente bana mibale na mwasi wana. Vraiment na lingi bino ya trop soki nini communiquer o yebi na kotusho yo contacter la championne kokufa sonité mabuka na sala nini akufa kala eza entre ngai na yo donc ce que c'est peli c'est bon ce qui c'est bon te to luka kaka ya malamu ako sepesa motema no akomonana bande esika ba komi rejoindre wana bokene ko rejoindre pona koyeba na ko soutenir la championne pour comme membre ya Dikina TV pour soutenir la championne ba monta eza à partir ya 4 € mata ou banda pour soutenir la championne chaque mois. Vraiment, j'ai commencé petit, mais na rêve ya minene. Donc, je suis une femme ambitieuse, donc je rêve grand, malgré j'ai commencé petit. Donc, aidez-moi à améliorer mon travail, pour la recevoir matériaux, moi, il y a bien pour la moussala, moi, décor, et pour ça, là, vraiment, malamu. Et vraiment, encore une fois de plus, bienvenue dans les nouveaux membres, et puis, sentez-vous à l'aise. Donc, mes champions et les championnes. Donc, vraiment, merci pour le sungi la bino. Et salanga vraiment malam. C'est votre façon de m'encourager. C'est votre façon de me faire quoi, de me donner le coup de pouce que non. La championne, vas-y, on est derrière toi. Merci beaucoup. C'était la vôtre, la championne, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Bye, bye.